Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende Wabe. Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Côtier. Bonsoir à la famille Bandeko Bolanda vidéo Oyo. Alors, Nabanda qui continue, Nabanda qui déjà première vidéo parce que dans tu appel alors Katinga émission. Nous parlé sur Efan Deli Mabe. Efan Deli Mabe il y a batu Oyo bazoko détruire kimia Bandeko Mususu. Nous parlé sur Bandeko Oyo yebi ko sangisa batu te mais bazo diviser batu. Alors mutu aza na kati ya Efan Deli Mabe aza mutu oyo azalaka na position te. Mutu Efan Deli Mabe aza mutu oyo aza sir na maloba na ye te. Mutu aza na esprit ya Efan Deli Mabe aza mutu oyo ndenge eza wana asangisaka batu te mais apanzaka batu. Alors nazo parler vraiment émission oyo eza na bandeko ebele bazokoka kosupporte nga mama Moi Sanza te na façon nazo koma na façon de nazoloba nazozala clair complexité na ba maloba nanga kozala hypocrite te place ya koloba vérité. Vérité ezala na batu ebele te mais vaut mieux koloba babiloko oyo. Un jour batu misu oyo bazo vivre na vie na ba imprudence, batu misu bazo vivre na vie na ba sentiment. Un jour peut-être au na ba témoin moi si wana zara na ina raison. Malgré un misu na zara kaka mutu ya loyenge tu na ka mutu moko kaka ya sentiment. Parce que ezala batu ebele lelo bazo zwana kaka ba problème. Mais bazo zwa ba leçon te. Bazo ko attirer leçon te que non alikambo e komeni ndeko nga pe fona keba parce que lobby ndeko akoko salanga oromona batu baza groupe bafandi bazo seka bazo solola basali ekiri mais bamisu bazo tirer leçon te parce que kuna babebani to sala groupe oyo mais il faut tala pour bango babebani wana emisu babebani li po bango pe bamisu bazalaki na kati ya groupe wana. Donc maloba musu pe ezonga kinga pe na keba na ngala batela minoko mais misusu surtout biso basi ba misu bazala kaka ba maloba moko suka lisoka moni place wana kombo mutu eza. Alors nazolo ba lelo ba critère ya bato o bazana ba Efan Deli Mabe baza batu oyo bozo sunga batu te na unité baza batu oyo bozo panza batu na kati ya ba relation eza malamu te. Alors yango nazo pesa même na pesa exemple na vidéo oyo uti ko katana par rapport bandeko obo banda mission oyo na ebandeli même na ba couple belé ba kotisa batu ba conflit à cause de ba relation na bango à cause de façon na bango ba bandeko fanda au mona ndeko misu camarade ya mwasi a koteli mwasi to ya mobali emso a koteli mobali. Alors couple wana esali ke ezonga ensemble mais babosani ke bango na bango kuku ndeko Isidore babosani ke bango na bango emsusu mwasi azali koloba mabe plus ya mobali emsusu mobali ba bande koloba mabe plus ya mwasi. Alors place bande koloba mabe amoni ke bande ko amoni ke tetika to peso conseil ndeko emso amoni ate olobi na yo pa apôtre Paul tala kutu mwasi nanga boy tala boy ba pesi yo conseil oyo ke ndeko amitié na place na yo. Mais lobi ekoma tango ozonga na mwasi na yo obosani na yo ndeko mobali obosani no ke na lobaki quand même makambo oyo ke apôtre Paul apesa conseil nyonso tukutu obombi te nyonso to bandi ko bisa kutu tala apôtre Paul proposa nga kutu mwasi moko mais soki ti ba koma ko proposer yo bongo parce que ndeko a se compatir un peu na douleur na yo amoni ke aime sous douleur na yo aime sous ba décision na yo ezalaki un peu ferme. Alors bato be Efan Deli Mabe babosanaka ke non bango pe balobaka omona na kati ya bato bafandi boye bato mibale bafandi bazosolola mais wana kobanda liboso ake kobimisa atala kutu ndeko wana alobaki boye et puis yo pe ndeko oyo bazoya koyebiso makambo wana
Merci beaucoup ndeko nanga ma Viki. Ndeko ba yoko yebiso makambo wana. Tala kutu Viki alobaki no boye. Abanda kotonga yo. Apo yo zwi kando lati. Po muto efandeli mabe yoko yebisa yo. Ebongo kala wana zalaki wapi. Po na nini batu basalaka quand même examen de conscience wana te. Po na nini batu bazalaka un peu agité kaka so muto yeko yebise likambo. Nga nazo sabino parce que na leki na ba témoignage na ba expérience ebele. Po naza vraiment mieux placé pardon na kati ya communauté na biso. Batu ebele bazali na ba double G, bazali na ba double face. Ngai mama moisana na zabe na solaka presque na bato ebele. Alors na kokite na mona bato misusu aye oya ye na tongo. A silikeli asilikata camarade na nga zabe mona camarade na ye wana bengi su na pokwa. Ozo yo kaka bato mibale wana. Mais jamais na ko kendete su na miteta kutu na tongo camarade na benga kinga lobaki boy. Nga de fois na koza na solaka na bato nazalaka na katikati. Ya ona bande ko yebisa ndeko moko. Nga la bindeko il faut pekisa bandeko bazo benga yo baloba ketala kuna ba fingi yo tala kuna ba salibo. Est-ce que bandeko misu wana tant pe bandeko bazo finga wana. Em su bazo finga pe pambate. Peut-être ils na mutu misu pa yebisi bango tala yo pol zolo babo yango zo pousser bandeko misu bazo finga. Donc ezaka bandeko misu bazala na kati na biso baluka ka ko sangisa te baluka ka ko panza. Ndeko na ngai ngana yo il faut tozwa ka leçon devant em misu mutu efandeli mabe façon à vivre na yo. Okoki kozala jamais agité te parce que au moni ndeko moko aye na makambo akala. A créer ka relation na ye. Na uti koloba ni bandeli. Mutu o azana efandeli mabe azala kasir na maloba na yete. Mutu azaka na efandeli mabe aza mutu asangisaka te. Po mutu aza mutu na efandeli malamu aza mutu yo ayoki litoyo yo abite. Nga mama mo isanza nazo protéger bato yo. Ya ngani aza bo soki ba pasoli motema nga ba kuta makambo bato ebele oyo keno même bato ngo ozotala bato ngo pe bo yango nazo ba na vie. Peut-être MSO mona randeko nanga muto yo boza na conflit azotila nga mo isanza commentaire. Yoko hésiter te parce que azotia commentaire naza pona tout le monde. Yoko ko tia commentaire. Alors ezana batu misusu o mona boy ye pa na ye lokola amoni fi wana mama Viki azotia commentaire pa mama isanda ya asiliki habité il faut ndenge za mo isanza sali koteri moko boye mo isanza sali kiri wana parce que ndenge za ponga la bebani na moto yo bebani na yo bebani na ngate ngana za yete donc omoni na ndeto zala boye et puis bato toza na poto et mon pe mentalité nanu il faut ezalaka. Ozomona soko obebani na muto na ngana za na kati ya internet na kati ya media donc mutu nyoso tu aza libre ya kotia commentaire na epananga mais muto efandeli mabe akomona komi habité mo isanda ninga za wana akomi mutu ya mutu wana non na komi mutu ya mutu wana te tozobomana pour rien. Et puis il faut que ngana yango na lobaka nga soko yé bandaki vraiment kosolola na mama Viki apo yé pa nga un jour bi mama isando bi ke ma Viki atonga que yo nde na lobo yo amabe obi ke yo asolution. Oh pourquoi? Parce que kala wana mama olosi soki mama Belinda lita tonganga bongo zo yaka siko bongo kala neza ozaki wapi. Donc pour bebali na lita après ce que l'obité lita pendenge za wana il faut des ana panza bango na mo isanza wana eza rôle ya befande mabe eza vraiment rôle ya muto azana efandeli mabe sikoyo biso bato biso pe faut tosaka ba examen de conscience nanu na sens ni to etidiaka pe nanu pe bato po comment mutu soka linga ko na bolingo ya solo akozela te ke basi batonga yo ba ne basi batonga yo ba moi basi baloba n'importe quoi sur vie na yo c'est bana na yo faut ya koloba no kaka na moment wana basi baluka ba boma yo. Donc mutuana amonaka baluka ka baboma yo atikala koloba note et bongo tango azalaki na place o bangi baboma yo et puis aloba kite bongo soki babomaka yo OK pet non mais sikoyo lokola nzambe yango nzambe kaka nde mutu azobatela ngana yo nzambe azobatela ngana parce que milliers o biso toza eza milliers mo babe. Bonjour maman Mélanie. Eza milliers mo babe parce que bato ebele manque à discernement. Manque ya nini ya essayer un peu kozwa leçon ya mutu mususu wana o tirer yango
parce que moni bato neti ba esprit na biso ba moi sanza pona zala ma manipuler eza un peu moins difficile yango zo mona ke bato biso bazo traiter nga vérité na zo ba eza na bande condition aza impoli aza makamakasi non c'est pas ça nga na zala ka au milieu et puis na ninga raté msuso na moni mama lita na moni ke loko ana et toucher ngesa nga bete na sila ni kana ndeko te Nicole oui na comprendre c'est comme ça exactement ndeko apesi mon Congo après na surtout na roloba soka exactement ba te en tout cas na yesa mama lita ke loko ana na sepeli yango te au moins kutu malita ayebi ke oui en tout cas sola rappel na ngai mais sikoyo bandeko et le batande ko nga malita oui diviser pour mieux régner mais maman na ngai est-ce que ça na bato belé ba sosola wana mususu ko ya ko traiter yo kaka loba bayebisa nga makambo te ntango apanzani na camarade na ye wana camarade yabisi makambo banda kotonga ngai bongo camarade yango ya ye yanga kala wana na banda kotonga pourquoi banda oloba no te nga babiloko wana ekoolekaka te parce que bato oyo baza na baefandeli mabe ezala nazoloba ngo meme na bacouple lelo ya bato omoni nga lelo nakozala na problème na couple na nga mama soki nazolelela yo okokopesa nga conseil opesi ngai baeta na ngai ngani nazalaka ntango opesa nga conseil ata nabongisi na mobali na nga ndeni oyebike nakoloba ba n'importe quoi te nakokoya oloba teke kutu tela kutu ndeko emi alobaki ke nga mpe naa na kaka mwasi moko imprésentable mibali mpe bakolinga na bango nga mpo ani yo ozosala nga boye nakoloba ngo te pourkui mpo na kotia mobali na nga na conflit na ndeko emi donc parce que ntango nga na banda ekoloba est ce que ndeko emi akangaki afungolaki nga monoko na makasi atiaki nga tournevis alobi nde eza na moi sanza okoloba nga nalobi naleli ndeko amoni abi te nayokeli ndeko mwasi omawa mpo modele azolobela te nazwa mpe kote na ye kote na nde bato oyo efandeli mabe bobosanaka ozobosana na yo ke non oyaki kobetela moninga na yo lisolo après kaka sikoyo omoni ke yo na moninga no bobebani apo omemi sikoyo oyo moninga no banda ekoloba ozwi yango okende yango sikoyo epa bato misusu tala kuta banda ekotonga yo donc moninga wana banda ekoloba na miri ye moko donc azoloba kaka ye moko sans que yo bakisa ta omoni nga naza boye nasala émission me nga nasolaka na bato ebele ese nga mpe nakokoza mpe emisu teke histoire ya moto wana abeti baotonga ye nga mpe emisu ekoswa nga mpe nabe amona mabe me esi nalobi ti emisu oza te me nalobi ko amona mabe nalobi mais sikoyo comment se fait-il ke ekokozala emisu ke non te omoni kutu mamo isanzana alobaka oza mwana mabe oza motema bo mais sikoyo tinga na banda koloba wana donc dans les vides comme ça dans les vides donc omoni biloko mosusu ezalaka vraiment bandeko soki tokomi na état d'abord ya koétudiaka entre nous na sens ke moto ayekomemela moto efandeli mabe ekomemela likambo obandi nano kokondane ye nano tokobanda ozala na bamoin de problème nga nazoyeba ndeko moko ayeli nga nabengi ndeko moni kende osola na ndeko wana boye tellement makambo so nazali oloba ngo vraimen nazali na kanda oyebi ke ye kutu nazoyebake na bi te ndeko oyo misu ndenge na lobi akokalme situation akei lisusu ye arepete nyonso epuis nyonso wana azwi lisusu abakisi lisusu na tolobaki epuis mpo nini ndeko azo se comporte lokwa azoba alobi lisusu mais wana eza nini eza conseil ya kopesa bato mibale baza na kanda basangana to eza bato mibale wana ozosala bongo oke korepete eza mpo opanza bango wana mosusu alobaki non te azoka banda oloba nde boye opesi conseil te mais opanzi bato alors tozomona ngo trop na kati ya bacommunauté na biso bandeko na ngai fo bozwa mayele ngai nazoloba ces derniers temps babiloko na bando démarrer yango oyo ndeko osupporte nga te parce que ngai nakoloba mpo nazomona tozozala kaka na baproblème ezokontinue kaka pourquoi parce que bato biso bazosoli na bango maniko tikana makambo ote ya ennemi na yo nani tosi tote bato nga na te ya makambo ngo ça fait 2 ans mais tozomona kaka nazose retrouve kaka na bato misusu on dirait que c'est comme si afandelaka yo te alandaka yo te na vie eloko nyonso fo epesaka biso leson moni nga ndeni azalaka boye so namoni mwana mwasi wa problématique oyebike osalelonga mabe te soki emisu na moni ozalaki ami ya moto wana modeli kaka na moni okaka ndenge ozozala nake kaka na bloke pourkui na evitaka mpo omoni deja natire leson epai ya mosusu wana naboyi emisusu lobi nga eyelanga me bandeko ebele lelo baovivre na basentiment
bazo vivre na bango omona boye yo moko aye ya nazo ba neti ba mitema na biso po ba mitema na biso ta omoni ya moi sanda zani ya koloba na ete na koloba na ya koloba mais siko mutu ngo oyo na bobebanaki soko lobi nga na bombi ebo siko batu misusu okendaki da kobeta basolo ata camarade wana obobongisa tuni yote mais ndeko bokeba na deuxième réconciliation parce que mutu misusu koko beto prise moko ke non otonga ye bayebisa ye donc alakisi peut-être baiser de jida dans le sens que ao section mais oyebi boule ni nazo lingelo te oyebi loko ni nazo saelo te. Bonsoir ma mamie yango bandeko misusu tant nazo loba boma sentiment zala prudent parce que même Bible mutelobi yango zala prudent comme serpent muto aza prudent amona kama danger na musika danger on ozomona mona ni par exemple namoni ke Chimène azaki na copine ye Chimène mawete namoni baba copine ya bandi ko bimisa bandi ko finga Chimène siko yo komi te polokola ozaki na rankine na Chimène olobi na koyo sa Chimène motema pasteur ozala copine ya Chimène mais siko yo elobi etanzabe nganje ta mobesu basalinga bongo ya yo ya kokauka donc eza déjà omoni na uta ko kote la fille moko na tongo nazo bala ndeko moko na bi ata ndeko wana za mabe mais za façon ya boyete ke ndeko wana ko ya ko bando ko pelisa ba moto lisusu ozomona mais mona moi chance ko azalaki ayaba moi sanzo bi ko za mutema munene yo muto défendre nga lisusu boye ko telinga parce que za batu lisusu soka sa bebani na muto abosana kanaye ke non surtout ba congolais misusu nazo mélanger te abosana kanaye ke mutu wana zalaki vraiment pe na makambo malamu pa nanga siko soki ozo mona ke non Chimène azalaki na camarade na ye oyo abane ko aider ye azalaki na ye pe bien bazaki famille mais camarade na zongsi mabe ingratitude makase pas Chimène et bon yo oyo sa eli fi on eloko te et bon po azongi selo penda double ingratitude eloko ni zangi siko yo batu ba conséquences et puis ça va les santé toza na kata mokilo yo il faut vraiment ko yeba eloko oyo mutu po vivre bien sans danger ezali kamba soko za sentimentaliste te na bat ozala bien bato ebele bazali na ba rôle ya ba double G alors bato pe ebele bazo fanda na mokili oyo bazo réagir vite parce que mutu ayaki koye mutu oyo efandeli mabe ayaki koye biso likambo mutu efandeli mabe aza mutu aza sile na ye te aza mutu a sans position aza mutu aza na besoin kosangisa bato te yango na tozomona ngo même ba couple oyo bato ebele bango na mwasi na mobali baswanaka bango na mwasi na mobali babundaka na miso ya bato bango na mwasi na mobali misusu ndenge eza wana omona mpenza ke libala ondire ekufi nango lelo mais ekufa te mais siko so moninga mwasi ayekosolola na yo bien sûr zala sage eza te ke omemisi lita ngambo bi te kuto oyebi te tobanda osolola lita kuta banda oloba bi nalinganaka mobali mosusu parce que mais alobi yango na efe ke ayokeli yo mawa eso obandi koyebisa mobali na yo ke non ngai nayebisaki lita ke yo banda kosala nga siko eloko wana moto efandeli mabe bazaka nango te obandi mpe koyebisa moto wana te ke non nga ava moi sandi aloba eloko boye parce que nga moko nalobaki boye bato ebele bazaka nango te mais biso siko bato misusu nga nazaka na nga agite te nga atoyo koyebisa nga ke non okutu boy sanja moto wana tongaki oyebike na otalo boye oyebike na obate soki moto wana banda kofanda ne kala atonganga kala oreprocha ete obobanda kostanka bobebani poko oyo oyebisa nasala nango nini mobomi eza nani mobomi eza moto wana ata banda otonganga te mobomi eza yo parce yo oyo koyeba oyo koloba mais c'est trop tard oyo koloba yango ozomona bato misusu ndenge nde ozoloba na tanti mona bindeko kowelela kosilika na yo te oyo te fi wana azofinga yo toboyi te bato misusu mpe azofinga boye aza mpe ezoba te misusu bandeko misusu ozosolasola na bango oyebi te nani oyo azokointoxike moto wana mpo afingo lisusu bien donc eza biloko misusu baanalizaka yango nano oyebi te misusu bato misusu efandeli mabe ayoki oyo olobi akeli so pa ya place oyo ke non yo ozokana na bato wana te alobi amemi lisusu oyo yo ozolobaki
Comment se fait-il que beaucoup de à l'aise? C'est impossible de beaucoup à l'aise. Parce qu'au milieu de la carte, nous avons déjà un fan de l'imabé. Oyo azo protéger mon oko ya moko na mon côté. Parce que ton nez to zala boye, il faut qu'on yeba ko bomba muninga. Il faut qu'on yeba ko bomba ndeko na yo. Ya on azo minga même na Suisse. Na za na bato antine belo mo la bengi yo boye depuis ton opa oyo kaye kakozo yo kaye. Ya on ebisa ki maman moko. Na bi maman. Ata ba ndeko misusu misusu ba se comporter mabe. Mais ezate sur place mabe eza ba pesaka sur moto. Ba bomaka. Parce que surtout biso basi. Moi si nyonso tout nenga za même ngana za la directeur wana bino. Nga sola kana ba. Na ko yo rappel histoire moto na pe na bi te moto a se comporter mabe. Mais jamais na koki ko ya misusu que non yo moto pesi nga rapport, mama mi pesi nga rapport après tant on kati téléphone. Nga so na sololi na yo. Tant on kati messenger. Moto obenga nga na bandi ko solali makam na nga na ye. Nga motema na nga so ba pasoli na na batu misusu so na bina bandi ko lobaka na bina loba na yo bona loba bonsoir maman Irène de Flo ma Fleur ma Mikole Belé so na lobina bandi lobaka na bandi lobaka bo au moins la pe boy batu so ko toute ça ba mais pourquoi alors ndeko il faut yeba rôle ya moto e fan de l'imabé kozala ka agiter te devant moto ya e fan de l'imabé. Oui na ba église ba africain papa apôtre Paul eza ebele ya wana ngai koloba elika moko ya ndeko moko asala kinga aza pe ateyaka na kati ya internet ndeko wana natiaki na connaissance na ndeko moko ya mwasi ndeko wana mwasi aretiraki ye ami ntango aretire ami nga nayebaki te na Dieu me voit na zoloba vraiment na héros nga nayebi te na mona kasi ko ndeko wana aye koyebisa nga bite si jamais ma Nicole moto tiaki nga na contact na retirer ye ami nga bi pour la yebi te eza raison personnelle parce que nga moko kaka eza na nga moko kaka soka bengio atuni oloba kaka nga moko kaka alors parce que ndeko wana azalaki quand même ko aider ndeko mobali wana moi moke na don alors nga pe na yebi na ngate pourquoi fi wana a retirer ndeko ami oyebi bible ezoloba na biso même na makanisi awo tozo sumuka il faut kosenga nzambe bolimbisi et puis soko moni ndeko na yo na likambo luka ye na bosola misusu moto efandeli mabe azalaki na kati na bino amemi oyo yo lobi aboyi koprotege yo mpe epai ya moninga wana ako bokomi kotutisa na mitu alors likambo ndenge nzambe alobaki na verset soko luki bonsoir mama Nike Maluka soko luki nde misusu beaucoup s'attendre compréhension kozala malamu siko qu'est-ce qui s'est passé ndeko mobali akangela ngakanda et puis musali ya nzambe akangela ngakanda parce que nga yebi na ngate lo mona poser question nabi kande na ka po fi wana longole po apesa ki nini quelque chose ba soki ba mi o musu ba pesa le logo te ba longola ndeko est-ce ndeko nga sikelanga nga sikelanga ta nga mona ngo normal alors nga na solo ba parce que je suis comme ça naza direct nazolo ba bongo ndeko atuna ngate olie kuta tuna tanga abenga ta ba mama Nicole mna comprendre te ndeko moi si wana longolinga ami misusu asola na yo te senga ou bien non atuna te eloko sala nga bien te parce que na mona ki ndeko façon zo koma c'est comme si azo komelanga alors na keka na bloquer siko na zelaka lelo msu atuna nga ke non mama Nicole pourquoi au blocanga de na oyebise oui pourquoi na bloquer yo parce que na yebaki déjà ba penser na place bande ko kende que non ngai mutu nazotinda fi wana bloquer alors que naza innocente alors ndeko na ngai papa to mama ozolanda nga na kati ya émission oyo ke bana bato baza na esprit efandeli mabe bato bazaka efandeli bazaka na molimo efandeli mabe baza bato oyo basungaka bato te devant ba problème ba yaka nde yo lobi ye akeko po omoni nga mo isana na zaboyeko nde nazomi beta tolo te eza ba émission nyonso tout ke eza bato nyonso te basalaka émission osololi na ye après à protéger yo non nga munoko na nga so na lobi ke non na loba eza comme si na opanza bandeko ebele eza comme si na koya pona toute sa bandeko misumi tout mais eza devoir na nga te devoir na nga ezali pona kosangisa et puis pona koluka kimia et pas ya bandeko nyonso tout malgré yango nazoloba ke non ebele bazokoka kosupporte nga te parce que naza direct yango nalobaki na ndeko na bindeko
kanga mutema zwa kimia peut-être nga ozosola nanga naza moi santa nazo protéger peut-être bandeko wana emsu bazofinga emsu ozomona bango baza agité trop na yo emsu bazosalir image oyebi te nani azokointoxike bango parce que avec bacongolais avec bato mangala il faut tous s'attendre na nyonso mutu misu emsusu ozobenga ye ozosola na ye emsusu ozokanisa aza kote na yo mais donc akowanga no na seconde eza bebiloko oyo tokokokamwa yango te mais il faut tozala prudent ozomona faut tozala prudent parce que mabe eza parce que bato bayokaka biso baza na biso sincère te la plupart naza komélange te oyo bayokaka biso bamisusu baza wana ayoki kaka oyo kaka mama nika lobi ayoki oyo mama pings alobi abi te nazokende yango sikoyo nazomema après sikoyo voilà kimi ekozala te mais yo oyo ozomema ndeko yo oyo mpe moto wana amemeli yo comme cadeau alobi tala viki alobaki boye mais il faut koexaminer comme nzambe alobaka prophétie nyonso il faut koexaminer eza na masolo misusu il faut koexaminer donc banda kokondane nanu moto efandeli mabe amemeli yo problème à mutu pourquoi mutu oyo bafandaki na ye autant d'années yango ndeko na nga soki ozalaki na kati ya relation na mutu bopasa makambo na mutu wana otikala oyoka te mutu wana alobi na yo ata point moko ya prise moko olobi ke oyo soki mutu alobi na bebi soki omoni alobi yango te alingaka yo parce que na kati ya communauté na biso ndeko soki ozolanda video oyo yeba kose réserver yeba kose protéger et puis avant solola na mutu il faut koyeba koétudier mutu nga ndeko mwasi oyo amemaki makambo oyo nga nazalaki vraiment na kanda c'est comme si nazalaki kose défouler mama Octavie nazo se défouler mama Irène Deflo mais ndeko amemi yango lisusu nyonso amemi na ye azokutu na audio so abite ndeko yo tanga yoka donc diviser pour mieux régner alors mais mi tient na place nanga te mais au moment où elle sunga na bandeko se défouler ndeko azali kozwa part nanga ndeko bandeko pe ko condamner ndeko wana mais akokende koloba te ke ndeko nazali ko condamner yo non wana nde emsu bato misu bavivaka bacongolais bato mangala misusu nazo mélanger te wana nde babosanaka ke nga mpe nakotisaki maloba na nga abosani oyo ya ye mais amemi sikoyo oyo ya moninga mpo na sikoyo ye arégner bato efandeli mabe baza ebele mais yango eza na babiloko misusu faut pas kokende na ntango ya lelo na ngulungulu na bato faut vraiment kozala na baréserve réserve na yo eza très important réserve yango baloba même bato bakumbaka voiture bazalaka na bapine ya réserve na vie na yo oza mpe na maloba moko faut ozalaka na réserve on ne sait jamais parce que lelo misusu couple moko eakiza yo oyo olinga kopanza bango pourquoi parce que okotelaki mwasi alobaki mobali azonyokola ye oyoki misu mwasi ndenge aleli obi te mwasi oyo vraiment bonsoir mama Patricia mwasi oyo vraiment aza vraiment na raison na ye nzoka mwasi kaka kanda ya mobali esalaki ye ala moko ntango bolingo ezongi yo moto okomi mabe yo moto okomi epanza na bango ya libala na bango nzoka okotelaki mpe mobali obi te mobali oyo azalaki na ye na raison azosouffrir tika napese conseil misu mwasi boye akolinga ye bafanda mobali misu bolinga mwasi esilaki te ntango yo opesi conseil wana lobi babongisi na mama bana na ye to na copine na ye moto akomi motema mabe na couple na bango yo mais bango na efandeli mabe na bango ya couple na bango babosanaki ke bazalaki mpe déporté na maloba na bango ke eshokaki yo yango aportaki bango conseil oyo eza ke mutu na mutu aprotéger vie na ye soki amoni ça ne va pas sikoyo bato efandeli mabe nayebi te ese bozoyeba ke yesu quand même azoya eza mabe mingi ke na vie ozozala nango lelo vie ozotambola nango lelo lobi olali kola mukeza habitude te oyo bazokufa na baaksida biso toleki bango na eloko te bato biso bangana mpe tokolala omwa mpe bato biso baa mpe na badirect mpe bomwa mpe tolamuki na biso te parce que eza makambo ya nzambe azozwa baoyo ye ya malamu azoboya ti fin du monde ya bana na ye bamisu bapengwa azozwa na ye bongo sikoyo yo oya na style ya efandeli mabe yo moko oparticipe na moninga na masolo bosoli na moninga apres kaka yo moko lisusu okeli su na el mosusu okeli su koloba
yango nazoloba bandeko tozalaka mpe nano na esprit moko mpe ya discernement ya kososolaka na vie na yo ndeko kolingaka kaka to oye kaka moto ya amemeli yo makambo irani kutu de fleur irani alobaki boye fleur alobaki boye akobe fleur irani omoi bayebisaki ngai kozala mpe naive te moto aye koyebisa yo oyebi o nini alobaki epai irani ntango omoni mutu abebani na mutu alobaka liboso mutu mabe nga atolobi pa bandai kotongo ozalaki wapi tout ce temps ozali wapi donc à moins que lisolo vi na nga ezali kointeresse yo opesi litoi no ozoyoka ntango yango mwana nalobaka bato so babebani soki ndeko mosusu asali chemin na ye chemin wana place asali babebani na bato wana aye alobi te bozongana bobandi ako meme habitude yo moto oza naive meme groupe abandeko wana baoseka yo baosemoke na yo tala ye kutu soki ayebaki nde tobande kofingafinga yo mosusu yo olobi te nazongana na bango mpasi nayokisa bango soni bakaisaki camarade na ngai bakokontinue na camarade na ngai non mutu oyo ayebi kose respecte et quel que soit camarade yango ya yo quel que soit bato yango oyo bakabola yango na camarade na yo ngai bino nyonso tu bokozala mosika des fois respect bonsoir kana mama Liliane des fois respect mutu moko ta ko kolukelo respect soki yo moko luki respecter alors tozo vivre na mokili oyo biso na kati ya communauté na biso bato ebele bayebi ko vivre te na bato bayebi nde kopanza bato mais ko vivre bayebi te mais ko bomba makamba bato bayebi te mais ko protéger bato bayebi te mais ko longola pe bato na ba danger bayebi te yango zomona ngai nde na sekaka parce que tant yo omoni ke bite mwana mwasi oyo nazali komona ya kangami mingi na mama mo isanza atri mama mo isanda aye pa na nga ndeko yo faut poser na ozala emsobite parce que mo isanza wana ngapi ne zabo na zone problème to mo isanza na ngani na zabo na koyoki okokisa nga mutema pasi te ozo komitia na danger parce que nganza mba longoli nga na danger peut-être emsu ndeko wana oyebi te motivation na ye na vie na yo eza nini parce que mutu oyo aza na kibomoto arezonaka babiloko te ke non atiki mutu abebanaki azalaki na ye bien asali ye mabe te to babebani mpe totiakaka babebani apo yo na ye bobandaki kopesa na mbote te omoni akomi ya na ngai ndeko na nga ozwi omitiki omitiki apo lobi so bobebani ozonga soba mo isanza to mama mami azaki na raison ya solo na comprendre pourquoi bakisaki fille mais siko okendaki kosala relation pour que ça mami soni mama misoni non moi te tozotia pe ba vie na biso na danger quelque part ba vie ezozala danger likolo ya sentiment omoni yango nazoba nga mama mo isanza naza mpona tout le monde emsobite nazomona film mo bataka to ser mo bataka commentaire pa mama mo isanda nga naza na ye na conflit na ye mais wana eza bino oza conflit na nga te pourquoi on se sentir un peu gêné parce que azotia commentaire nga nazalaka na katikati peut-être lukoyi o vivre nga lukoyi ebanga peut-être ozoluka msusu musika ozojuge nga musika nga nazala na katikati naoyeba te ndeko kote boyo wana na tort ye mpe soki aréagir boye parce que kokondane ete parce que tala bandeko na nga boza na ligne soki boza na bandeko ebele bozoyokana na bango te msusu bandeko wana msusu bozo kosatendre te na bozozala baproblème kobana na kokondane mutu wana te msobi te aza mutu mabe non oyebi sentir na ye na nsima te oyebi pete nani oyo azokointoxike ye mpo bobebana oyebi te omona mpe un jour ezala msusu réconciliation boye akomi mpe kobisabi te kasi yo oloba otonganga epa mutu boye kasi yo olobaka na nga ngala azaka boye omoni ke na kati ya communauté na biso bato serie baza vraiment mingi te bato oyo bazala kaka mpona kotutisa bato mitu bato serie baza te bato misu baza ndenge aza wana akei alobi eloko boye abosani ke natikaki mpe oyo anga sanduku pembeni yango abosani mais sikoyo bato bazalaka napesa bino mpe signe bato bazalaka bato baproblème ata kutu mutu oyo efandeli mabe ake kobimisela ye makambo ye soki alobi ke non ngai nalingaka na ngai mama aniki te ata kutu mutu efandeli mabe alobi na ye
akosala enquête te akondima na ye akobanda na ye kosala mpe mosusu makambo mosusu ya minene. Pourquoi? Parce que mosusu alingi na ye koyoka te, alingi na ye koluka te. Ndeko vie eza na ba surprise ebele, vie oyo tozovivre eza na ba réalité, surtout biso basi. Lelo ozomona ndeko na yo ya mwasi aza na problème na ndeko façon oyo bango bazotraite problème na bango, yo foza téléspectateur ofandi ozobanda kotire leson moko ata na bango nyonso mibale oyo baza na kati ya problème ozwani na bango problème te. Mais il faut être très sage, il faut yeba que non bango mibale oyo nayebi ke na ozana ba limite nanga. Pourquoi yesu alobaki ke nga nzete ya kokauka, nga nzete ya mobesu basali nga boye bongo yo nzete ya kokauka. Pona proverbe aneni ngolo bana biso nini tango ozomona bato mibale baza na ba problème omoni ke mama mami a confié ki camarade ne likambo, camarade abimisi mama mami e mami kuta lobaka no boite e elle tonga o mingi yosko banda kozwa déjà leson epa ya moto abimisi atozano na ye na problème te munoko no ye kozala fermé devant ye. Par contre route epa ya mama mami ozala munoko ouverte. Pourquoi? Parce que mama mami malgré amoni ke aza na problème na fi wana mais a protéger quand même fi wana a lobité. Voilà bato to pesa bango ba confiance bato abongo po muto akibandaka liboso kobimisa makambo aza muto efandeli babe yo koloba likambo inane oyo koloba ngo kana 2018 likambo misusu ya 5 mois oyo koloba ngo kapo bapanzi bato bapanzani ote mami kutu moi so nga salo mabi bongo tango abanda koloba na sa mami mabe ozalaka wapi soko lingaki mami na bolingwa sincère nyonso to wana ebele bazozwa kaka les santé. Yango moni ngai bato bakolinganga pe koma parce que vérité eza makasi. Bato misusu ozomona ate aolobela ngati mais naoloba ba réalité nazoloba baki naïve bato ebele bazovivre nazoloba baki sentiment ya bato ebele bazokotirer les sautés. Nga nazala na Facebook ana pamba te nga na komona muto ka ndenge ofingela muto boye muto wana nanga na problème na yete mais na ozala nga na mire na yete mingi te mingi te na tika commentaire na bibi nanga. Pourquoi? Parce que nazo se réserver soki na ke na vitesse lobi pe ba mutu wana ofinganga parce que aza bon exemple pour nanga te. Mais quand même naza na droit ya ko accepter tout le monde, c'est mon devoir. Conflit wana eza problème nanga te mais nga nazo na besoin de ya kozala sage et puis très prudente parce que balobi l'homme prudent puis l'homme prudent voit les mal de l'homme. Donc faut mon a déjà danger musika. Et ça encore bandeko besoin d'avoir permis de conduire au côté à autoroute déjà si ni wana za musiko yepiango c'est comme ça na vie na biso photo vivre bandeko o baza mabe baza bato yo obebani na ye abimisi kam muto mabe wana mobomi. Et puis bandeko nanga ya ba couple na pese exemple ya ba couple parce que le communauté ba conflit peso kota pona ba couple so koyebi na kati ya couple na yo bolobaka pamba so bo se réconcilier moko pe bo protéger ka ba vie ya bato yo bo bande ko solola na bango. C'est très très important parce que on ne sait jamais lobby aime so mona ke ba opesa la bino image ya mabe bango moi c'est un balwan soki kaka opesi wana rapport opesi wana conseil tant ba ozonga na mbala na yo muto obimiso mwana mabeti et comme yo ndo muto panza ki libala na bango olinga ki opanza surtout bato mangala abosani na ye ke non ti ba pesa ye conseil wana ke linga mobali mususu to linga mwasi mususu kutu ya olinga pete ya kaka mususu ke non obandi ko lobani sala mobala ngo pe boye soka zo sala boye parce que asa mobali mo mabe ti ba pesa conseil ya boye parce que olela ki mingi muninga mwasi pe akokite to muninga mobali pe amoni olela ki mwasi azo nyoko lo mingi muninga akokite. Mais si vous se comporter, il y a tant de réconciliation, après bandi ko bandela lisusu, ndenge bozaki ko solola na baninga na yo. Au moins que au perdre ba conseiller, au moins que ba tusu lobby ba kozala mieux placé pour passer nos conseils. Au moins que témoignage à couple na yo et ko panzana. Parce que mutu ko ngana tinga mo isanza, so yo pesa un conseil. Quelque chose nazo sekana mbali nanga, mais na protéger yo.
nakolinga te ke mobali na nga mono mabe nakolinga eloko wana te mobali na nga mpe te kolinga te ke yo mwasi na yo mwasi nga mwasi na ye na mono mabe parce que toza ba être humain mais ozovivre comment kokotaka misusu lobi te nga nini aza boye kosalaka eloko te mpona oyokisa motu mosusu motema mpasi ozokomi boma yo moko soki ata omoni moto wana bosololaka na ye te abebani na fi moko mosusu etali yo te vraiment il faut tokóma na baexpérience wana la plupart ya basi mosusu namonaka nde balingaka kosala ayokisa moningani motema mpasi ndenge eza wana lokwa bango mibale babebani nga mpe na okoma osolisa fi wana mais pourquoi oza na efandeli mpe mabe olukaka oyeba lisusu fiana nde babandaki kotonga yo olukaka misusu mpe ndenge eza wana oyokisa lisusu camarade ya motema mpasi apropos ozwani est-ce que oyebi pourquoi camarade no abebani na ye malgré camarade no msusu mpe apesi yo compte randi te msusu asoli no te msusu mpo boza mpe na baconflit mais oyebi te pourquoi abebani na fi wana andeko na nga alors nazopesa conseil oyo parce que c'est mama mo isanza nazoloba makambo oyo eza baréalité ezose passe na kati ya communauté na biso malgré bato mosusu omona te abwakeli ngai alobi na ngai yango meme nauti kopesa exemple ya ndeko wana ke omoni ndeko mobali malgré ndeko mwana mwasi alongoli ami na raison personnelle ngai nayebi yango te mais ye fakaka aluka nga parce que ngai natiaki ndeko wana contact na ye fala aluka mama Nicole omoni bato ebele batanga kombo ya nzambe basalela oyo bible ezoloba te eloko nde na comprendre te ndango wana nga moi esana nazala boye soka na moni eloko moko osepesi nga te natombola telefone na bengaka nasololaka soki omoni na se retire mais au moins tosololaki mais bamisu basalaka asololi na ye te na motu abandi kokanisa motu wana mabe mais au moins solola okozwa misu version ya likambo so bandeki kokanisa alors kozalaki à côté mais tala ndeko mobali wasoki asololaki na nga esanake mama isanza vraiment libisanga na tout samaki mpe omwe na mabaku mais yangi nayeba kaka pourquoi ndeko oyo alongolaki ngami nga na ba ndeko na nga nayebi te tala nga mpe kutu ayaka koyebisanga omwe kutu obande kokanisela nga mabe omwe oloba te mwa mwasi bato nakanisele mabe mais bato mosusu tala ndeko abomi na relation ya nga na ye pourquoi parce que akotisi rankine abi te ezaka moi sanda moto atindaki abloke nga alors nga mpe nayebi nange eloko te mais komo kote eloba nzambe moma oyo ozokanisela motu mabe botala nanu bato mosusu yango nazoba ndeko tokosaka na nzambe te tokomi vers temps de la fin po tokosa biso te bamwinda bapoto oyo tolamuka tozolia no mokili eza obeba po basini yango bapocalypse yango tokomi deja oyo nyonso elobamaki ezosalama deja basi bazobalana mibali bazobalana bango na bango donc mabe ekomi makasi eloko ni biso su tozozela eza biloko ezozala il faut toboma kozala naïve te na mokili kozala trop sentimentaliste te yebaka kotire leson ya moninga nzambe alobi nga nzete ya mobeso basali nga bongo ya bino ya mokauka yo bino nzete ya kokauka donc elingi koloba ke non soki omoni deja likambo moko epai ya motu wana esalami donc yo faut otire leson obi mais fio aza na efandeli mabe mais tonto na efandeli mabe asona na baningani mibali mamo baza te akesi kobetela oyo wana lisusu ndenge babandeki koleka donc obandi ta kobanga oyo ake kobeta parce que oyo ake kobeta nde aza mobumu yango na biso asalaka bemission so monoko nange elobi ekofungwama mpe nasolaka na bato ebele mais bato misusu nazomona baovivre barelation na bango na bandeko misusu na ndenge ya bavagence pourquoi ozotire leson otia nano vagence na oprouve Liliane wana camarade nanga Liliane akasenga na ye nde tokopanzana mais Liliane elle s'en fout de vous yo nde motu faut tirer leson parce que soki maa Liliane atikaki tantine wana oyebi te pourquoi raison atikaki ye yo lobi te lokwa yo ozalaki na kanda na Liliane lobi te nake korécupérer tala niveau ya raisonnement bato mosusu bazalaka nango tala niveau ya raisonnement après sikoyo ntango omoni bato mosusu nasekaka sikoyo balobaka chaque chose à son temps soki bobebani sikoyo okofanda sikoyo na comprendre pourquoi Liliane abwakisaki mwana mwasi obi ekozala osoni na trop tard na vie bapouvaka mutu te mutu nyonso tu atambola na vie mpona aprouve mutu abonga te donc makambo alinga asala esimba te vie bapouvaka te vie bazwaka leson vie totiraka leson mais vie bapouvaka te okoko prouver jamais moto okoko prouver te yango nazoloba bandeko na nga il faut
toyeba kozwaka leçon na bato oyo bozalaki lisanga bofandaki omoni mutu wana abimisi likambo oyo abimisi nde aza mabe. Soki botali mpe na 12 apôtres, pourquoi nzambe atikaki de wana vraiment Juda, Pierre? Parce que bazalaki bato oyo babimaki na boîte, bato bamanque ya confiance, bakendaki déjà oyo mosusu awangani oyo mosusu ateki. Donc na vie eza biloko mosusu ifo epesaka biso leçon yango biso surtout basi oyoki kaka babengi yo kaka ebile moisanda kuti nde eza na to obika moto alambi na ye miso abandi obambane oyebi te aza osola na nga nini, oyebi te ese oyoki voix oyoki version na nga yango biloko ezoboma biso banoir eza noir ayokaka litoi moko bien sûr, noir ayokaka litoi moko et puis noir azalaka vite na condamnation, mais na place azala quand même mutu oyo na katikati yango nalobi bandeko ata oza na ami ata nde naza na baami mais oza na mutu mo bolobanaka na ye te azoya aza ami na nga. Pourquoi okoyoka kanda? Pourquoi okoloba ke non ate ma Nicole ma moisanza oyo apesa nga kanda? Pourquoi? Parce que oza na rancune na camarade na yo eza yo na ye eza ngate pete nga kuna kotia bino na kosola na bino na yoki oyo malgré wana oyeba teke na soli na wanga. Moi c'est comme ça na fille mo boyeko wana muso ayeba teke amonaka atosola maman Nicole mais jamais amonaka ke non tant tozosola na tira otanga kombo ya muningani jamais pona ninga kotia ya l'aise. C'est comme ça. Mais kozala teke non parce que ozala kanda ya muninga mususu obite fille na mona afrekata mingi mama mo isanza apôtre Paul na mona katiaka commentaire mingi pa mama mo isanza na kanda apôtre Paul ozipe na mo isanza binoni osangisi. Voilà africain nenge avivaka. Mais c'est pas comme ça parce que toza na poto problème na yo eza ya yo ozoma problème na yo eza ya yo ngana na yo kiote na yo ki am susu ndeko mais ko se sentir teke non na douleur na kanda ke obite su mo isanda azu parti na mais non c'est pas ça ndeko yango eloko zo bo mabiso za makanisi eza su okanisi déjà mabe okanisi yango bible zo boya eza mabe ko kanisela ndeko na yo. Alors bandeko nanga eza pe mabe kozala agité devant muto yo aye komemela yo likambu oyo bafandaki ça fait des années bazali ko solola na camarade na yo camarade bobebanaki sudan bobebani te omonika muto na ye o camarade na lobaki yo wana pe na ba agitation mbango obandi mama ko tomboka sans que poser question ndeko nanga bongo lobi oyebelo nyezozela yo te oyebi te pona nini kaka oya lobi soki babande kotonga yo na muninga mususu ni kaleza alobaki te pourquoi bato befandeli babe bazalaka bongo bato befandeli babe baza bato mo baza sans position baza bato bajouaka rôle ya diviser premier régner baza bato basangisaka te basalaka effort ya kosangisa te baza bato bazala wana ye etali ete ata soki mama dozoloba likambo boye mama niko ozoloba ye akozwaka ndenge yo lobi azongisi ne kuna ata kutu nga mo isanda mutu nalobaka mpe vérité yango nga na kosala biloko wana jamais ke de kaka mpe ya mama niki olobi mpe na bengi na obi te mama niki kuta alobaki boye o pasi nga nalobaka vérité mais ça c'est pas la vérité ça wana eza parce que ozotia bato bazala trouble pardon wana eza pire et simple division donc ozozangisa bato mibale ekana parce que soki mama niki alobaki na kanda soka bandeko kobibisa makambo na kanda fona be ona bandeko omwe ndenge alobi akosala bakosala oboye ngai alobaka nanga vérité kasi eza likambo ye moko alobaki na zongisi eza vérité te ça eza vérité te parce que ndeko azoloba na kanda fallait komaîtriser ndeko fallait so oyoki ndeko so azose défoule au moins azose défoule kasi eza thérapie eza bato misusu bazalaka lelo na makambo ebele na motema esengaka il faut moto ayoka ye abimisa oyo eza kati na ye mais so moninga azobimisa oyo eza kati na ye parce que azose défoule non mais elingo bateke mpo azobimisa oyo eza kati na ye mpo na nkombo ya moto wana omemi yango lisusu oyebi te nabenga moto wana nayebise ata kutunga mo isanza yango nalobaka vérité me nakokoma na biloko wana te jamais nakokoma te
mais eza ebele bazokoma eza mpe ebele bazozwa mayele te omonaki nga eza difficile mpo nasala motu mabe nazoloba bango wi diable bazomona ngai naozala fier na ngai na place wana nga bato ebele basala nga mabe mais nga eza difficile et puis nazalaka très reconnaissante mais ntango yo ozomona motu azalaki na mama moi sanza motu azokumisa mama moi sanza mais abaluki ekopesa leson te parce que biso tozala kaka bato biso omona nde nalobaka namona nanga bato ebele batia bacommentaire bakumisa lelo bamiso baza porté disparu donc déjà biloko abo il faut pesa leson ata motu wana bopesananga mbote motu wana nga nakozala te natielako commentaire apo elobi commentaire wana change wana baluka non osalinga eloko te nakobando mabe te pourquoi na intérêt nini mais eza na bato baza très dangereux bazali azoya na double face azoya na façon moko boye ozokanisa azolinga yo azoséduire yo na bacommentaire mais soki omoni moto wana alobi abaluki mais ye moto azali kokumisa mwana mwasi oyo akoma nde boye mais yo siko ndenge moto wana nde azofinga mwana mwasi wana yo siko kofinga wana ifo eteya yo voilà nzeta mobeshi basali bongo nzeta kokawuka donc nzambe azolakisa biso ke non tozwaka baexemple ya bato omoni ke mama mado bafingi ye mama mado azalaki na moninga na ye bazali kotambola moninga na ye abimisi makambo bien sûr mais lobi moninga wana yo osali ne camarade est ce que akoprotege yo vraiment oza sûr akoprotege yo te pourquoi protegaki mama mado te yo nde efo aprotege yo voilà il faut tokomana na baraisonnement wana au moins bato baza na baesprit efandeli mabe bakozala mpe na bafaso ya basoni te nga nalingi o te nabengi okoka mpo nayebi biso mbote malinda nabengi okoka mpo nayebi biso ke omoni ndenge eza wana alobaka lobi te tantine pardon ta nyonso to wana oyeka sikoyo mpo lingi oboma moninga na yo mpo namoni mabe non tosukisaka bato boye te ngai nasukisaka nga kutu ndeko moko ote mama isanda azaloba babi te naza besoin nango te parce que nga bina sana nga besoin nango te et puis ndeko yo oyoki ndeko wana lobi ke non parce que nga nalobaki boye olingi siko nga naloba nini ya ndeko wana po esepelisa siko oyepa na nga ozoluka siko oyoka vection pourquoi yo kaka oya lobi wana yoka mais soko moto oza mayele nde okomprendre pourquoi ya bandi avant moninga donc bato babandaka liboso baza bato oyo balobaka qui s'acquise parce que soki oza na raison na yo nango te pourquoi motu okobanda oloba ate apôtre Paul moto alobaki te kada le vide obandi ye alobaka obandi kaka mbangombango obandi kolobaloba non ozo kosakise na likambo alors nga lokola ngambo nayebeli yo vraiment vrai lisolo ndenge ezalaki na se maîtrise efandeli mabe ya bato nazoteya babiloko oyo pasi na kosarete yango te nzambe abatela biso na koya na songisongira te na moi siko ifo na bando olobaka babiloko parce que kala babiloko misusu na bandeki omona bato misusu te manikolo omoni mais bato bazochange na bango te au moins au fur et à mesure vérité ezozala misusu bandosala bango soni kuku mama pix biata misusu bandosala bango soni yango ozomona bamisusu bazobundisanga te akomi boye abwakeli ngai te ngai mutu yo mutu moko nga bandana bandosala mosala na ngai na 2014 ti lelo na 2018 bane donc nga nakoya na Facebook eka mpona ya kobwaka te naobwakela moto mais non communauté na biso eza na efandeli mabe bato baza na efandeli mabe mais bato bazokoka na bango kotire mpe baleson te sur bato nga natilaka leson na sini kaka ya pamba na mutu moko il faut boyokaka kati na bino mpe des fois nzambe alobaka na bakango bia alobaka na baretraite kaka to olala na sete na ndeko moko na vers 7h du matin nasi ndeko olanda video oyo oyeba pourquoi ndeko nakomelaki yo nalali boya nazuka explication moko ya okoma nakomi ndeko papa na bindeko naokata relation oyo nayebaki kutu te eloko nini eza yozela ngai apres kukuka na makarine movoto apres naye kozwa appel nakomeli ndeko nabi ndeko namoni naokata relation na ngai na yo deja ndeko wana langage na ye
moko mosusu aloba na ngai ezalaki na bato mosusu basepelaka nango te comme ngai nalobaka na vie na biso ezalaka biloko mosusu ifo tosalaka yango expérience okoza oyoki na yo mais étudie motu wana lisusu bien mais ezalaki deya flash nzambe apesaki ngai ntango nakomi kaka ndeko wana mpa azongiselaki nga réponse ezalaki kaka ke motu oyo asepelaka na yo te apo na pokwa nazimba moko telefone na mama isana yo muto olobaki eloko te odio moko tindaka obi place eko voilà donc il faut koyoka nanu sensation wana eloko mo nzamba tiaka kati na biso eza très important ya koyoka oreille wana alors ofandi na yo babengi yo babi te Karine movoto alobaki boye atongaki yo boye ali tombola telefone Karine omoni ndenge eza wana sikoyo moto oyo ye ayaki koloba d'après yo donc ye pa Karine movoto alobaki eloko te donc alobaki eloko te donc yango nazoloba qui s'acquise donc bato efandeli mabe bayaka mbangu azoloba likambo moko c'est comme si moto azoluka raison mais aza na raison te mais silence ya moto wana msu moto wana ayebi lisolo ndenge ebandaki donc biso fo toteyamaka yango nzambe alobi nga nzeta mobesu basali nga boye bongo yo nzeta kokauka donc eza lokola ke nozwaka mayele na likambo ya mutu soko omoni ke mutu wana bebanaki na mutu wana ata yo na mutu wana boza na rankine ndeko kokende osala mutu wana te camarade mpo oyokisa yesu oyokisa obi te na oyokisa Karine movoto motema mpasi non ozokomi faire souffrir yo moko ozokomi détruire yo moko ata ndeko wana bebani ya Karine mais oyebi te pourquoi Karine atikaki ye oyebi te kokende ngulungulu na vie te mais mutu efandeli mabe aza ne mafu mutu efandeli mabe abosani neke nga nakendaka kopesa rapport epa mama Patricia si mobali na nga niokolaka nga mama Patricia bipe ndeko mwasi kolela na yo esalinga motema mpasi mibali baza ebele apolongolika o mama Patricia alobaki Patricia kutu alobaki nanga chéri moi tozongani boye Patricia alobaki na boya yo obosani bombe yo bombardaki ke non mama Patricia ti aloba bongo mais obosani bato efandeli mabe bayebi kofanda na kati ya communauté te yango biso lelo tozopotana parce que mutu aza na efandeli malamu asangisaka bato aprotegeaka ata yango nazoba moni nga mo esandali naza boye nasolaka mingi na bato na communauté ata bato wana mibale bazopotana ata bosololi bobongisi relation na bino mukolo moko to otika omoni ngo bite na yo te moni ya bandolo banobo etongo ozalaki te moni yo kutu ya bandolo banobo mais non eza kolukela baninga kimia te mais na kati ya vie na biso toza na besoin ya koprouvaka bato te mais toza na besoin ya kotiraka leson omoni ke mamo isanda mutu asalaki ye mabe mutu oyo na banga ngai nazosabi nazobibeta tolo ngai nazozala desi toujours na bato parce nazoloba ngo vérité ngai nasalaka nanga mutu mabe te so mutu abite fie naza mabe luka ngai nanu luka ngai na osolola na ngai na koexplike yo abite tala boye me nga mpenza kaka kosala mutu mabe boye gratuitement nayebi yango te me bato misusu bazosala bato mabe gratuitement olakisi bolingo me alakisi yo haine aza même pas reconnaissant mais sikoyo nzambe alakisaki biso signe ya nzete ya mobesi na ya kokauka na sens ke tozwaka leson likambo ekomeli nga moisanza konéglige yango te omoni bazofinga nga moto azofinga ngai na public lobi akofinga yo ata osalili ye relation mais aza bongo soki afingaki nga pire na ye soki afingaki ngai moto ozali kopartage moi un plus bongo yo lobi opesi eloko te mpo finga eloko ezali voilà exemple nzambe apesaki biso moto alinga awumela na mokili makasi amibatela atiraka leson mais aprouvaka bato te ngane naza boye nakomona bato ndeko mo bafandi ekiri basalinga ekiri ata bapanzani etalinga te ndenge bopanzani kuna moko aya te o mama okoye osengi pardon te nalimbi so problème eza te ndeko mais eza te ke non tosala lisusu bapire mpo bandeko wana baoka motema pasi mais pourquoi bino nyonso boza basere na nga boza bafrère na nga nakolakisa amour bona kosala te voilà sikoyo surtout biso basi eyekomaki koteri wana trop non ngai nde baplace ya buzoba nde wana mpenza franchement okozwanga te soki yo oza na yo na rankine na mama mami na mama Rita oza na problème na nga te mais so namoni nde oza mutu ya bapolémique ya bakofinga buzoba wana nde ndeko nakoki koevite yo
na ko vite na sens que ko kima mire na yo parce que so ko mona pe na zo tia commentaire plus c'est pas ndeko ko kasete ko vite eza côté parce que a côté non na côté la ndeko wana te na zo se sentir à l'aise parce que na zo mona ndeko za mpe na bakibase c'était voilà mais naza wana po na bino nyonso naza nanga te que passer na zo zo partir muto non mais place mabe eza to telemelaka toujours mabe ate ndeko koto osali bien te pourquoi osali ndeko nobo mende koya kosomba likambo na bite na oyokisa mutu wa mutema pasi ndeko soko ozala na bitide osala ngo tika osimba mutu na vie un jour osimba mutu parce que place oyo okende kosala camarade wana mpo lobi ke atenga na bebani na copine na nga wana lokwa copine na ye wana babebana na kosala neki ya amitié mpo na ndenge eza oza na efandeli nde babe kosala amitié pourquoi so babebani ozozwa leson te oluki oyeba na likambo oyo babebani alors oluki oyeba te nzambe apambola ebele alors ezalaki bon mama Nicole Moisanza na kati ya bavi na biso eloko eza très important totiraka baleson nameki kosola na ndeko mona bi ndeko na nga tala nameki kosola na ndeko oyo boye pourquoi parce que on ne sait jamais lelo mpona balikambo so ekokomela moto oyeba tabi ndeko mpona nio oyebisaki nga te bien sûr moto akoyebiso likambo mais enquête na yo eza très important yango nazoloba biso communauté na biso bato mangala tozala ndenge oyoki kaka mbala moko babenge moto wana afingaki yo oleki obandi baagitation sans même ovérifier sans même koza maîtrise de soi sans même ose déranger pourquoi ndeko aye koyebisa ngai azelaki kala wana te po azelaki kaka tamulai pourquoi ye sikoyo opose no bakestion te obandi mamoko baagitation epuis ndenge eza wana omene no baenquête te onéglige non soki basignalo likambo menaka enquête maintenant enquête c'est parce que ça pour être protégé yo et puis ndenge eza wana soki omoni moto aye koyebiso likambo kowela kosilika te c'est méfait na moto aye koyebiso likambo ke bayaki kotongo mpo aza na efandeli mabe azeli tamolai bongo pourquoi aza divisé pour mieux régner aza moto epanza moto asangisaka bato moto asangisaka bato role nini asalaka ayoki lito ya nik ayoki ya mama Moisanza soka anika sa lobaki deya mabe ya Moisanza azino oyo mabe makasi bayam anika lobaki abite oyo ifo na protéger yango mpo so na bina comme zero pa Moisanza aosepela na aniki te sikoyo nazuka conseil moko katikati na bango nyonso tu mibale na mamiki bango conseil mais na protéger kanda ya mama Karine Movoto na protéger yango na protéger parce que so na bina zongisa iso epa moto azopesa kanda bakokontinue ka bapolémique bakokontinue ka bapolémique Karine yo moto olobaki ko obenga ye Moisanza sikoyo na osala ke yo moto oyeba te ke Karine abengaka nga pourquoi na osala il faut yeba ezosola nanga omoni soki ke moto mibale bato mibale baopota nako ok nga Karine koto ayebisa ye nga koli biloko ya moto kozwanga te soki obengi nga oza enemi na ye obengi ya Karine obengi nga Moisanza boni bi Karine esoka rapport monte tele na yebi yango te mosu te oyo te mama Moisanza yo lobi oloba vérité wana wangani eza lokuta eza sagesse na wangani te me natia ma Karine Movoto na kimia natia pe adversaire na ye na kimia imagine ke na biso adversaire ne ke oui ma Karine Movoto abenganga tosololaki ata kotosola na bike tosolai na biso eloko moko ya bango mibale te ya obuleni akopense ni Karine ayebisaki Moisanza peut-être emiso nazala nanga mpe trop moto wana te kosola naye aba Moisanza azwi parti ya Karine donc tout ça ezalaka faut psychologie ya moto opréparer yango bien yango nazolobake biso banoir mindele bazwaka biso na ka psychologie omwaka bafundi na police boye c'est toi qui as fait non c'est pas moi c'est toi donc police ozo traumatiser ozo dire oui c'est toi oui voilà bango babi bingo parce que au lâcher nzoka nde bazotia kaka bongo osali no pete bazo insister donc bandeko nzambe alobi na biso lisese wana eza likambo ya kolobaki na mokili zwaka exemple nga nzeta mobesu basali nga boye bongo yo nzeta okokauka donc elingi olobake moto asali Karine Movoto mabe lobi nga Nadine Meka bonsoir ma Nadine Meka nga na kozwa leçon konéglige te nga Moisanza nde nazala boye nayebi mabe kosala moto mabe te mais nazozala bati na bato oyo bazokoaproche nga basali nga mabe mingi mais
so nga na lohango na za fier nga même na susa ba bayebi ke aza direct so na yebi so ke moto keba menez banquette d'ailleurs mais ça très attention je exemple nanga vu on attend to komi batu ba komi mitema mabe makasi mutu ba ebele ba okota lifelo kala te na ndenge na bango ba bisusu ba kotira la pe ko changer te na sens que ko ba changer ka mutu na force te eza décision nga bato ebele na yeba bango na sali ba direct ebele moko même mutu to bo beba la ne comment mutu aza otenga mutu aza otiranga ko bate mutu sabe pourquoi parce que c'est le cœur de l'homme mais na mokilo yo soko yo oza sensible oza mwana na nzambe biso bana na nzambe toza bato ya kotiraka leson toza bato ya koprouvaka te ke non parce que nga na okoma kosala ekiri na ye parce que na oprouve fi wana nga na koprouve mutu te nga naza mutu akotire leson c'est tout et puis naza mutu akomona danger na mosika ndeko limbisanga soki oza na barankine na bato ebele bato oyo ozala na bango barankine bazala pe proche na nga batielanga bacommentaire en tout cas eza problème na nga te yo mpo oza bienvenu epai na nga alors nga naza no mpe problème te eloko oyo ngai vraiment mo esanza nalingaka kosupporte te ezalaka bakibasese ezalaka na omona te ke non place wana bakofinga to place wana mosusu babiloko bavideo mosusu ça n'a pas de sens nga vraiment esanza koba ate aza fier parce que atielaka commentaire te non une fois so nazomonaki makambo malamu pourquoi pas parce que Afrique ya lobi eza na besoin ya mitu na biso eza na besoin ya changement de mentalité alors tozo perdre temps beaucoup plus na ba Facebook pour na ba banalité na ba futilité alors toza vraiment na devoir pe ezozela biso pour na kusungana alors nzamba pambola ebele sala prudent na vie erreur à moninga faute ya moninga ete ya yo epesa yo exemple arrêtez un peu na vie na yo ko prouvaka baninga to parce que obite na rendre muto jaloux oza likambo ko rendre muto jaloux te mutu na mutu na besoin ya kokeba na vie na ye et puis ya kozala sage et puis ya kozala prudent parce que exemple ya moninga il faut tirer une leçon to conséquence ya moninga faut epesa yo pe leçon parce que lelo bato bazo vivre na ba sentiment na ba double face balobaka ebele mais oyo bango balobaka babosanaka babosani mais akembala moko kaka kobimisa ya moninga moto azobimisa na vie makambo bato mbango ya mabe oyo baconfiaki ye kowela kotia commentaire te mais teyama zwa exemple parce que oyebi relation wana nde babandaki te lobi ya yo mpe bakobimisa bible lobi eloko olingi basala yo te kosala moninga te merci beaucoup bolala malamu et puis basemaine malamu tokutani prochainement nalobaki na kozonga na sujet ya songi raté donc namoni eza biloko ebele il faut vraiment côté ya yango malgré ekozala bapoint moko na kotouche makasi naza désolé naza bongo soki bosupporte nga te mpo na vérité c'est pas grave eza mpe na bato mosusu nateyaki sur vision eza na bato mosusu soki nzambe atie mpo na vision na yo te nzambe alongolaka noé akotaki na bwato na bana na ye na famille na ye ebele batikalaki parce que bakomprenaki vision ya noé te na vision nyonso tu ya malamu ya bonzambe esengaka bato ebele te nzambe aza na bato na ye apesi biso vision mais aza na provision bato malamu bakoya koaccompagner mama mo esanza na émission oyo mais oyo bazolinga na bango cache bazolinga vérité te naza désolé eza impossible mpona modifier vidéo nani vision nanga eza mpe mabe mpona changer kaka mpona sepelisa bino na kozala hypocrite alors ekozangisanga mosusu lola po alobi bien bahypocrite bakotaka bokonzi ya likolo te yango nazoba ndeko na nga mpe oyo na essaye mpe kobeta histoire oyo mwa moke mbote mama Teresa Queen soki vraiment oza mwana nzambe ya solo essaye nani koluka ngai mpona mpe oloba ate mwana mwasi oyo nakanisaka mabe mais mosusu ezalaki nango bongo te po bible mpe ezoboya tokanisela baninga mabe luka moninga na yo soki likambo ezali solola na moninga na yo place mosusu omoni ke batiaki bino na kati ya incompréhension ocomprendre ke te po tozovivre na bato ya bongo baza
bato ebele baotutisa bato mitu bamonaka problème te tant que amoni problème efandi babandi korenie ka wana abandi te aloba ma Teresa kuta alobaki boye ma Teresa azongisaki boye mais soki bino mibale bakolo problème wana bose mettre d'accord bobengani na telefone bobi te tosolola nano bomonaki bato bambuyaki bino et puis mosusu boza bana na nzambe na ndenge ya bosolo bokolimbisana malgré relation bozala bongo te mais kimia ekokota. Merci beaucoup et bonne compréhension dans ma déconnexion. Merci beaucoup.